Monsieur toi comme pressé. Oh bakendaki na team Wate pa ya Richie Watanabe. Azaka même Monsieur Congo, balandi voyage bana besoin bakendo Olympia. Bon voyage. Osoko pas de toi na besoin que toi ba okoma ba bouke la biso Olympia. De to mona ta brique moko te. De ba bouke Olympia pour eza honneur à Congo, honneur à génération wera. Donc plaisir ya makasi yango moni ba kepa. Ba nila déjà fali poupa. Eza problème te mais le gars vanilla qui a fallu tout le monde ba annulé fali poupa quand même as grand star mboko mais to lobige ya Richie tout ça la besoin ba annulé te il faut bêta et spectacle là tant zo mata tout monde appelle que eh ta spectacle donc l'élève il a compris la leçon tala biloko to pesa na maison mais dira tout ce temps tala ninga bimission en Olympia eza plaisir mon bato alanda qui voyage to pesa un bon voyage. Mais là on a minute autant balbino to betati. Tozela. Tozotal. Bo so PM susu ndenge Richie Watanabe squal nga longola sikoyo nini suspension ba combattant. Yango mo tozo soutenir sikoyo Richie Watanabe na Olympia. Po Olympia na omona nenga obata. Alata bilamba mo ngeli. Tanga kota. Acha voici ma maîtresse en poto. Guie wapi sakara de kuta. Nazalo na kisase Richie la. Apa papa Luambo mutabimisa bane belé na papa Wemba abimisa bane belé mais Léon a minute wera son abimisi combien de bana dans la génération wera maintenant ba leader belé baba non ba stérile il faut traitement si babo tapé bana bango si ba comment ba leader yango moni que Léon a minute je félicite grand mopa au Koffi Olomide pour fali abotami. A part Fali, tu as bien la Gibson, tu as la Soleil, tu as la belle bazali. Donc, il faut moutou star les lois assistés au disque Evre sonité. Les lois pas disque na Evre au botanani. Banzungwa wera. Première sous-vêtement wera lata na vie. Tanga longue na Pampex. Na zomo na ngweza ya pembe. Okobwa kona chama suba milike bimi diarrhée de semaine. Na saluer yango. Na saluer ba draya wera les seuls leaders ala la katanga soité te batanga se baza bazali pena fleuve Congo mena mbeto do faut que doit drago changer et puis na saluer sous toilette à wera babi no wera toilette soit nengwa no kolia na kati. Ya tete ils ont assez beau parquet na biko sombi voiture sinso ko bosala ndako te ndako ngoyo lingoleka ngana ka se kuna te ana makolo za ko tabie ti gari ya pardon izala te ngana ka se kuna makolo na wewa kita la fongolo voiture ba journaliste bele ba la voiture te oyi pe ke salaire mati te na sati so coupage de mati ba ya kitako gare mutuka sensaka pashi te osali bien mpo na yeba ye kozalaka na jeep kala lelo komi su na mega na blé te pardon mais fo mema bajournaliste mosu ya 207 jeep eyali ya madame pesa ya bambwa pesa ya bambwa pesa lié onde eza boye taka bandako tomona kale pa kengo soki ekoma ya biso na bandal na bandal bino bomoni ebandela émission sakarde kuta ondima ite tondeni oyo metekenga mpe na ambiaka na makambo oyo yo kutu fo esala esengo mpo oyo ndo oyebisi tobundabunda trop te bon sinsaka pashi franchement na ndenge mabe te félicitation parce que omoni presse
tant que tout bazolo baloba il faut la peine lo mongo rentabilité donc na sens que mbongo mo pedo zonga vie mo sociale est stable moni so comme ga journaliste mo ga bo zolo bagaka bo fingani kaka na suka nango ezana lo roté ça sert à rien mais na moni déjà en tout cas posé na ba na Jeep na moni Mégane donc caraba français car liboso Jacques Chirac atambo nango donc en tout cas félicitations na moni vraiment là que vous avez vraiment posé. Pour dernièrement na ndako na mona de ndako ndengeza salanga plaisir makasi leo na moni suka en tout cas posé na yebi ke bebe lisu na ndako do mili ka kopanza na matama na bazolo. Merci d'écouter les bonnes santé ko au salé moi nungu moi yebi ka mon ko mais ça va. Ouais batambongo yebi ka tobela sexy sensaka pache en tout cas siko ça va. Moi ba malade ya Congo ka yebi ka poubelle ngungi nzinzi donc et ke la ninga malaria typhoïde mais en tout cas pepele pour mais na ngote ba traitement donc naza mutali boso na bela sexy en tout cas ba tutu ba sepel makasi ba bitete sankaro beli sexy donc mais ça va en tout cas pour mes até bana ko ba benga banga batindela nga docteur out à France ba me mangamba la moko na avion médical nga non c'est pas grave hein c'est quoi ça va respecter sera bebe state car pour na ziora mbala mo pona ataka na aéroport on dirait zonga mbala mo kwa ponga kinozo igwiti. Ouais, to zonga tant to zongi mais ngas ko na zako la 400 bagages donc vagi valise ou teya 400 donc ça ya madame Aline Diadia l'américaine oyo azokende poto azokima te po bate belé na ba choral na ba pasteur na ba joueur bazokima mais yazokende 3 fois États-Unis en tout cas félicitations à ma femme légitime Aline Diadia donc wana ezalaki 100 ya ye 100 ezalaki nga 200 ya wera donc yango moni na zako zelango ti talaka les domestiques riches donc moni ndezana sensa kapage to utaka États-Unis à collation mon wera parce que wera ninga za na bana nyoso mi bale ba 6 classe donc le loso wera otangisa ba mbwa mais amso otangisi ba voisin bon ndé pas dans la fondation na eto ebité donc en tout cas to utaka États-Unis fête leki kitoko makasi donc ça li wera son en tout cas félicitations pour moni kalaba mon musicien le roi voyou ba mon musicien za le rôle déléquent mais wera son alaxi vraiment que na minito yo musicien za moto aza parent aza responsable tant que baba wenge kalezaki mise fotanga mise fo si sa classe mise fo za na pala bien cara bien moi ça kitoko kala ya musique ezalaka ke do succès toujours chez les parents ba momie belé ti okufi na sida mon succès akala mais ba wenga ba ko changer ba bige no en tout cas photo ke nango motatanga tout ça bani yango wera idéologie na yewana ezolanda maka leo na minute oyo bana nene so ba 6 classe en tout cas félicitations à toi mon boss wera sol roi de la forêt na yebi ngape bana France Sam Samantha Monique Samuel 3 fois par an français bango pe kalaming te ba aussi sa classe parce que exemple bien de yango Rolanda moi leo na minute sensa kapashi soto tali na nenga logique tango luka msuke no nga sensa kapashi lutte contre l'hydroquinone non pas colaté ezate ko za yuma ezande ko bo bebisa poso do yango wana do mona mutu msaki bena noir mais le bako mi métis le biko na ko mi mauve le bungu na ko mi bronze pour cancer et beti donc yango moni exemple bien to landi wera son roi d'Afrique to zongaki en tout cas to zongaki yo bika ndenge boulemeza ko za na aéroport na loba ko douter mais on dirait Ege Babi et moi créé Bézan OK akimi mboka sonde nini et tout biso ko to ka selo kwa boko nde to réalité mo bosa ko zo kate suki boye to moni susu na mampata biso ka saka après na mamba télé réalité po na rememara kuna na rozoe po na tune ba question na mais na zongelo no yo po yo za corta bon télé-réalité bandi le lote télé-réalité banda kuna ba intervention rapide tata nini wana bato bamona bena na bato bamona bena clip mo boye nani akoya bamona bena réanimation donc wera son et rosa ye moko artiste ye moko créer buzz eza na bato ba créer ba buzz yo yebika Congo nde koma mutu to azana besoin créer buzz mais na pesi ba exercice so wera créer buzz bilo pe bo créer buzz so boyo yamba bino nengo moi bena 2 personnes bo matina moto bokenda ko balambelo mbwengi on comprend donc buzz ko sala mais en tout cas wera son ezana ngoko du buzz te ezaki omoni wera son avait le nino se bima ki bwise bima eclipse ya e bima ti likolo batutu bamona leo na minute disque nge bima bato baye na mirmir ke baye na ba les ondi baye na ba fausse information campagne moke wera son roi de la forêt ngaka tela André Gimbuta Poison gouverneur de la ville mais et au salage wera son guta yebinete
tozonga pe toyoka te information na te mais tant to komi na aéroport mais makamwana 15 ans passé ba yamba su ba misente miseno so koma so aye chauffeur na ye amime na ndako la lambele nkovi mutu mso amati 207 azongi chez bango pena na palais donc ezara suste mais wera sol la foro mona play ya ndengwana sitsaka pashi banda ba plein banda et salamato so mona keno batu ba bana staba ye bana ifasik bana académie de beaux-arts campus partout ba étudiants Zonki en Pentagone. oui en tout cas ndé toza boye est-ce que yo ebi mukolo rouge noir moment na ba fête mutu mso lelo to la fête na bola ta pembe pembe mukolo pembe pembe raté mukolo rouge noir azala raté mukolo noir noir o matanga te zo senga noir noir mukolo noir noir nani cela veut dire que Zonki ezalaka nango déjà bandakala mais siko na minute wera sona habite et alors fête na fête na 7 jours de la semaine boya bolata ba soda do yango moni Zonki zongi tendance na ba couturier non so batongi yango do wera son aza muto to mona déjà opération dragon ba dragon bimaka to mona sola bien nani ngumba chinte ngako na zongumba tisiko tala siko kutu yoku épidémie zoyo donc ozo comprendre que l'on minute wera so droit de la forêt aza muto yo musique bimaka tant musique bimi il faut ezana look nango lelo wera so na nenga mabete sinsaka pasha abeta musique ya recherche 7 jours de la semaine wera so na sali 2 ans de concentration abeke no tango ke bima eza devoir à domicile ba musu ebetebele ba kozwa ba CD ba kobanda ko fanda nango bazoyekola batu musu ba kozonga ba studio pour 7 jours de la semaine ezozonga sa ba studio yo musique no zakia kolemba disque simbeta kende kuna single yo kende kuna sala album yo kende donc 7 jours de la semaine ezaki wera so na tali habité na Congo bino tu bois danger dans na Congo Fer à danger, Fali à danger, Ericha à danger, Fabrigas à danger, Batutu à danger, mais vision ya wera. Exacte que a mon na nenga Congo te. Musique na biso kiti. World music, musique kiti par rapport à quoi? Ba querelle, polémique moi ba n'importe quoi, entre temps il faut tout travailler. Parce que wera tala bité to travailler na nous, après to la na mamba Congo sima. Lelo siko na minute il faut to benga na ba Nigeria. Guerre wera ezana na ba américain. Ya on na zopsa Jesse. Beyoncé. Lil Wayne. Chris Brown. 7 jours de la semaine exactement banoko solo chevi ngali nous na obimate te pona minute babi Donald Trump ko tazu déjà Davido bango P-Square boye ba wera son donc pour vous dire que wera son combat na ye tanga salaka ba malewa asala waka waka comment ba couper décalé asala bloc cadenas instrument na tilelo e bante so ezala porte batu beli boka ba sa ele guitare donc wera son na vision musique sin sabate bele ba ya musique faut beta rumba musique ya rumba te musique ya ben dombolote et style motenet bilamba moi matanga to lata boete musique na Congo eza munene to na ba folklore yango moni wera son na utiliser na ba folklore abeti baluba si abeti baluba abeti ba Congo abeteli ba yaka 100% abeteli ba Swahili après que na world ayembi na ba français ayembi na ba anglais donc cela veut dire musique fait international potokoma on a du mal kemsu rumba mobo na kwe mobo ekale bato bayoki yango te nani yango olinga mwasi na nga na mari baba ndokanga mwasi na nga na rumba ndengwa na nzoto na piste eza viol te ebiloko okangela yango moli bato tu baboyi babite musika luketo ebandi musika yo mwasi bato excusez on peut danser s'il te plaît mais ekangele mwasi bato mona maboko ekititi na ba feti ozomona mtabuti kuna yo singo ayeko senga siko maboko ya mwasi mutaza mari ezokitati na ba zone interdit eza bien te ozomona yango moni bato tu babite na rumba na zouk biloko mabe makasi longo wana toke na ngwa soma do yango wana ozomona ke ça va mena kati pe ayembi banzembo loko ya ba PDG Alima Imona ayembi ba Dolph Muteba Chila Mwina ayembi ba Kelvis Nkoi ayembi ba Jean-Marc Abunda 520 giga onzembo pena donc Karine Mokonza zolinga ngoma kasi okachangwa zobina kaka samba kabunda 520 giga ngabi akozongelo tetika mwambala batabala donc ozoko palke ya omoni kai boko zayaka bela ko luka ye moko seda boya ko tinda muto aluka ngo bela la place des artistes tellement likolo asape mwana ya nini
était si petit nanga tanga yaka déjà na zoe bakuto yaka danseuse tanga yaka maître mawazui ba chorégraphie tina suka nango donc en tout cas pire muto monte ke bakam na biso tout azanga te tanenga yo luka CD ti azuango a singa bisaka na yo kaka jama kabu na 520 giga monzembo moko ya featuring awera na nani awilo longomba fe na ngai ke je sali ba eminze momo kizengi babi omona wapi oteka bolingo senza koteka bolingo te bolingo eza personnel et pesa privé tala conseil ba pesi bato atamba moko siko karina bizinga sankara na kanzemba jamaka bunda mesona kiso mona bateka bolingo sakala teka jamaki ngabite dosé après na moni pela ba misie bela bazonga Eriche pazwaki yango azo abi en tout cas yé du début à la fin zo sepenango so ayoki na salon mabe ke na ona chambre alo lala na ngola mugana na voiture so longoli yango longo musala en tout cas Eriche félicitations donc on comprend que faire azuango ba tunio so donc en tout cas 7 jours de la semaine mon mutu so asale loko bien il faut ça loko bien lelo to saka na génération wenge lelo sensaka pas chez génération wenge à susté to comme na génération wera à part papa luambo mutabimisa bane belé na papa wemba abimisa bane belé mais léo na minute wera so na bimisi combien de bana dans la génération wera mais na ba leader belé baba non ba stérile il faut traitement si babo tapé bana bango si ba comment pe ba leader yango moni que léo na minute je félicite grand mopa au Kofi Olomide pour Fali Abotami. A part Fali, tu as bien la Gibson, tu as la Soleil, tu as la belle bazali. Donc il faut mutu star les lois assusto disque œuvre sonité les lois pas disque na œuvre au botanani. Au botanani do yango wana problème to na clan wera. Ce qu'on a clan wera bana wera ba osala makambu ya kosakana te na mboko bana succès na bango. Donc yango moni ke leo na minute to bike wera solra de la forêt en tout cas merci. Le to comme na tribal world rythme musique est changé. Bozo atango yo kango devoir à domicile poto yeba ndenge nini musique a Congo ke bimana ghetto. En tout cas yango wana sinsaka page. Papa je le roi ba changer la bouche papa je belé wana o esola makambe papa je msusu ezo ridiculiser ba boss ndo tan kombo kahini wana parce que toyoka yi na boss junior mawete wana to kobo ya monte yo posa mpaka lingomba to moni susu moi télé réalité mon hôpital yo pe susu ka kombo wana tandis que batum susu bazo salir ba kombo batu OK ba boss le roi ba junior mawete bazo sunga bazo aider bazo kota mama mususu donc ONG ezate mais ye moko comme UNICEF fois aider mama bon ko lobani pona yo po yebi yango karabo to mutu no akati akala ponga na ina source hein. En tout cas, boss Junior Mawete déjà aza mutoyo, ana ba société, azana ba employé, azana marié et puis azana bana. Léona minito aza pe na ba parents, aza mutu moko aza respectueux, ba tout ba respectaka. Boss Junior Mawete aza muta wera ya lelote. Donc bango pe na famille na bango, famille ba wera donc e koma pe na donc ya koloba ko tezate to kana ba maman na bango na ba papa na bango, ye na wera ba roza jamais na problème. Donc batunde komike au fandi mbala moko mo luka page moko boyo créer au banda ko ridiculiser ba boss le roi ba Junior Mawete mutana ba bateau mutana mbongo ebele to sala vraiment na makamso suka biso na biso o ba artiste ba journaliste bo finga na mais soto comme finga ba opérateur économique muto aza concile boss Junior Mawete en tout cas to sepela vraiment le comportement on a té yena wera bana problème té ti lelo ba na problème té ba benga na ka du jour au jour d'abord tika o créer ba page et puis et là on a expliqué bino ka boss Junior Mawete so moi si na yo ki ngwa ko aza métis ako silika makasi d'abord tika botika komba boss Junior Mawete ezala calme et puis bo ça la page na komba DT ya kimpuine ta fingi eza bien té yango mo leo na minute boss Junior Mawete sinta kapashi na bike so l'émission yo ndena yebeli en tout cas yaya zelaka olaxango na émission kozwa 1000 oka pour comprendre que y a des millionnaires kozwa 1000 et au mon comprendre que 1000 kozwa $1000 ngam na biso au mon apena que non donc deux fois té donc yango moni na minute yo bato ya baye bandeni akoza somme da boso ndiro wana bwaka epete mozu suso sangisi ndeti ba image ozobenda susu na batu susu pa batindika boss to ndeni te boss Junior la boss boss Junior Mawete aza pona batutu ninga zawana na minute ndenge ya moni sinsa kapashi aebika ate sinsa na mona gede na TV po ba mona kayo déjà pe zwa mwa milo yo cha mwa crédit donc yango wana aza mutu na ya tongo boss Junior Mawete ya leloti donc banda bakalamba yi donc yeto zalaka na e pire soto ke Angola ye mutafutela biso ba hotel
soto fandi pena na ndenge ya o disque wera mso abengi boy western ye tout ça banini do aza donateur ya wenge musique à maison mère do bato botiko welela ye hein azane na ba couple na ba batu taza marié en tout cas respect en Céleste choisi matata mbongo kisi ya osarana te na okabele pe bon Sankara et banana batinyo somo apeka boya yebi déjà wana mutu na ngai tindika ko na mona choisi matata wana mutu na ngai tunga choisi matata mutu na ngai ya bakala donc en tout cas na ngana pesa na programme nde tozabwe na minute yo samedi yo tozana Selembao donc tozobeta na Selembao parce que wera sol roi de la forêt banda 7 jours de la semaine et bimi to comme na idée to sombele chaîne bambo to kangaka et moi tamboleza te moi wera tamboleza te faut chaîne bambo to kangi donc salamate bomona ke 600 nengwana donc deux fois te lobby na la samba to plus de 70 batu ba ko sa te beaucoup biso ko panza pe ba orchestre sunde na moni te omoni le na mito maison mère maison mère ezalo ko régie des eaux maison mère ezalo ko la SNEL maison mère ezalo ko la ba entreprise aminene o mutu nyonso ebike pona luka vi fona ya wana toza le seul orchestre oyo batu balongwana nu te me basomba banda kuna wenge batu bazwa ba vi na wenge do wera son muta pesa banzembo pa ba miseko lekeza lo kwa wera a pesa batu ba vi donc biso nde toza soto fandi batu ba yo luka musala to bengana banguti pa wenge musique maison mais la samba eza lokola centre de formation mutu soka ye y a pas de problème lelo na minute 7 jours nde batu bazolo belela en tout cas et kangi mboka tout le monde d'accord bozonga ba studio bo continuer les choses parce que na minute wera nenga epsa ibino ah tant to beta ezala danger leo na minute oyo rien à dire rien à voir en tout cas na kei mingi na zomo na mbala moko Kelvis Nkoi na kati ya Kenya o nzembo neza makasi na mona na États-Unis Papi Nsasa babi na Las Vegas ba millionnaire bazali mais Papi Nsasa deux fois te et puis Junior Tunga balobi mubali ya mulaya mbinga et puis Dadi Bimba motema ya Nana Benga petite sœur na États-Unis batebele bona ba relation ka oleki noa na Kasangulu mais nga leki na États-Unis après na pesi susu Dadi Kitoko balobi ya Kitoko ndakwa Kitoko motema ya Sandra Kitoko sans oublier Jelingangu mutasomba pavillon na États-Unis batebele ba ofutela nanu mais mutasomba pavillon Jelingangu motema Karine Ngangu et puis sans oublier Gladys na Chicago donc moi c'est bien mi pende bien torchonné et puis Rose Mwanza na pesi vraiment bambote Sabeni Ekisa balobi massa ya Rashina Ibaka massa ya Grace Kitantu deux fois te Sabeni Ekisa na pesi bambote Raisa Lumingu na kati ya Champagne et puis tobosani te Pichumbongo balobi président communauté wana na États-Unis pona bike monde atie bozolanda ba Kedidi ya mbwana mutabotama na mbongo bonne vie banda bango na tonga 8h15 et puis Serge Baka NBA en tout cas mutazomema ba joueur ya NBA na États-Unis plaisir à toi sona ena kisasa na moni Zaina Mvwama balobi bazaina bana bango zaina bazairi mais mutala mbongo akala kisasa bota na États-Unis Zaina Mvwama ya solo wana pardon wana ndoki original to ya pirate original ya chinois to Kolo Kombo Zaina Mvwama na Congo abota na États-Unis et puis Dieu merci Mbokani ya Marlène Tessa coureke na na Congo to na tina te panneau solaire moi ça pembe za option Marlène Tessa et puis joyeux anniversaire na moi Mirajabu balobi deux fois te mutapesi pena donc $200,000 pour l'anniversaire et qui Ig Malongi en tout cas le fidèle Papi Messi Mandela Mukonda wana na kati ya Angola Papi Messi na Mandela Mukonda ba okoya te so na pena donc Adolphe Mutebachila Mouina Mbete Boutros Adolphe Mutebachila Mouina pardon batikae Mbete Boutros tour de contrôle et puis Mbutamania allez visor balobi koloba visor Papi Boulere Bouda Kenya Saint-Valois Paris 5e omoni Saint-Sakapa chité absombika yo da tout nango yango ba petcha ba chroniqueuse ba la voiture te à la voiture Saint-Sakapa oh là là wana ba ndoto Marie de nuit te carréable et puis Tracy Mukonkole na pesi vraiment ba mbote Chikito Bangu balobi Bangu c'est pardon deux fois te Tony Pidi na Suisse ba Olivier Belesi na Doug Pingisi et puis Youssouf Mulumbu Djoko sona kesu na zomo na mbamo Guy Malela le prince de la ville bato sate bango banani Soraya Mapendo pardon et puis David Loutete Geneviève Bangi balobi abima Miss na Congo moi ça pembe Geneviève Bangi zolo songe sa chirurgie esthétique et puis so de sanité vraiment merci na Clet Kabe ya Corino
et puis John Mbaya balobi kermesse oyo tokosala na Selemba za John Mbaya. Merci vraiment na Yemoko Junior Mawete balobi sans concurrent. Mais ba combo silité? Oh. Yes, on est. Ne chapine plein de grâce. Balobi venanga Alpha de Souza. Dans la peste mbote en tout cas son na yemba la mona nenga Belgique na zomona Chiba Chibasu. Na zomona Percy Tumba prêtre. Et puis na Yesusu na Belgique na mona John Modango ki Kaspey. Ngapela na Belgique wana na moni Omba Lumumba. Omba Lumumba et pena pesa nga parler ba 4 ans ba 5 ans passé na Omba Lumumba. Ya japonais. Ya za japonais. Ya banda ko beta forme yebi idéologie Omba Lumumba. Ba Shiro Chamala. Ba Francis Roi de Gaulle. Ba Victor Aristote. Ba toaze belé na nenga mboka bataki ba forme. Donc en tout cas son na Jesus na zomona vraiment na Canada ya Jonas Mbese ya na Michael Jackson. Patrio. Ya na Michael Jackson. Ya Jonas Mbese. Motema Carla ba diamant. Patrio balobi mwana na salita ma patrio la so hamburger ekosat. En tout cas donc na pesa ma mbote na Yemoko Nino Mavwemba Tongsol. Et puis na bandi siko mon le na minute o wera son a Jésus banati. Mo inte Nathalie ki lobi na rep na bi. Oh saka mukolo na ye mukolo a Jésus banati wera ko ma 14 ans ba 12 ans ba 15 ans talara le na minute o vena nga wilo longomba grand frère awera. Ah, tika si, grand frère Awera. Redi Amis, grand frère Awera. Donc, comprendre siko que l'on a minute yo, génération siko. La 7 jours de la semaine, on a précisé bino ezana, landa bonis. Hein? Donc, featuring ya Awera son avec Redi Amis Bailo Kanto. Souka na chana yoka. Donc, eza danger zo landa bato bele bozela ngozo ya. Bon, mon ana générique na ngodo bo comprendre. Ya omoni batuto ba bima ite na 7 jours de la semaine, bola la pongi. Yango wana bozana milelo ezali kana ndenga bato na biso famille ndenge ezalaka mais bozana kati ya osakalante do ba Ibrahim Kumbi bazali. Donc en tout cas merci à toi Sinsaka Pachi. Mais là selon on dirait peu États-Unis on peut sur ça mambo e bato bazo kim orchestre on dirait bozo pe satana Nico trop poani moi côté heza tondeni. Bon yo kutukatika lako omoni na ndenga mabete ngala bandio ke poto depuis 1999. Tant na zolo banona 9 Léona na 18 banana banda kende ba poto. De Léona minito ngana na niveau so ba poto. Na banyo bima ba poto depuis 2000. Na mema ba poto Léo banana ba poto 17 ans. Banana kenda poto 18 ans. Donc cela veut dire que ngana na niveau sute ke ya poto ngai nana mukanda poto. ADT akimpui ana mukanda poto. Ngana parent français, ADT akimpui ya para belge. Léona minito soto kena ndenge ya kakol. Aza quand même doyen. Il fallait que mes potos Gladia Sengi. Est-ce que ba mission mikolo ba na patience té. Donc cela veut dire ba na patience té mais pour mes années au pototé. Si ça rapache, wera na famille nae. 365 jours to zalaka na ye. So a 5 biso 10 jours. Ake no mona famille nae. Azali libo mema mutu ya linga mema. So abisanga ya otika ngana yotika. Eza concerté. DJ bato America zalaki wana. Yo leki DJ America wana kubeta na fête sa Gladi. Eza ba mise bana patience te et comme ka so muta voyager na ta voyage privé so wera kende bandundu ba nga balongwa te ke wera kota bande ko bona bandundu ba nga balongwa te wera so akena ki ba Congo ba nga balongwa te pourquoi wera ke ota famille en États-Unis bana ba 6 classe bino bolongwe des ans pour na voyage te eza pe pona ba mbongo te eza ndeke ba mission nyonso lelo comme na besoin comme leader mission to comme pressé o bakendaki na la team Wate pa ya Richie Watanabe azaka même mission Congo balandi voyage bana besoin bakendo Olympia bon voyage osoko pas de toi na besoin que toi ba okoma ba bouke la biso Olympia de to mona ta brique moko te de ba bouke Olympia pour eza honneur à Congo honneur à génération wera donc plaisir ya makasi yango moni ba kepa ba nila déjà fali poupa eza problème te mais le gars vanila qui a fallu tout le monde ba nilé fali poupa quand même as grand star mboko mais to lobige ya Richie tout ça na besoin ba nilé te il faut bêta et spectacle là tant zo mata to zo mona bela que ta spectacle donc l'élève il a compris la leçon kala biloko to pesa na maison mais dira tout ce temps tala ninga bimission en Olympia eza plaisir mon bato alanda qui voyage to pesa un bon voyage vous comprenez. Tant que père Richard nous fanda suna ki sasa zo voyager te bolongo esusu wana mabe mission za pona voyage te et puis sikoyo ba mususu nde bazana o balongo basali ba orchestre ba te belem soupe ba orenie
ba musupe tellement ba ozana sama moi bo renier ça te pour quelle profondeur et attitude il faut y robima na mukilo renier qui leadership ya passer botuna ba richesse so balala pongi botuna ba faire so balala ba pongi botuna ba fali pupa ba papa chéri ba Koffi Olomide ba wera son so balala ba pongi donc il leader eza passe mais tout le monde azate aza leader mutu musu fo ba encadrer aussi nsaka page mutu musu fo la kana sima mutu musu fo bimaka aboye eza ndengwa na sita page lelo na émission nos na cameraman no malgré ba bazo monate cameraman na section zanga libumu lutte contre l'obésité mais lelo na minute oyo Herman Ampoyo mukolo ko changer cameraman am so longino ko mokene mo oval on dirait azo bimisone ti TV en couleur mais TV noir blanc mais azo na TV en couleur de ça que mututu ba mise fo na patience lelo to kenda so ba potote combattant lobby jusqu'à nouvel ordre. On respecte. Parce que ça biso na biso to ba congolais, to yebi que au moment opportun, ba loba msu ba élever nini maram na bango ba tchaki tout ça et ça plaisir. Mais là on a minute temps ba lobi non to betati. To zela. To total. Bo so PM susu ndenge eriche batana besko alinga longola sikoyo nini suspension ba combattant. Yango mo to soutenir sikoyo eriche batana ben Olympia. Pour Olympia na omona nenga obata alata bilamba mo ngeli tanga kota acha voici ma maîtresse en putu gie wapi sakara de kuta nazalo na kisase richela oya donc talanga ozoko pas donc en tout cas plaisir makasi olinga avocat lango gie wapi sakara de kuta ba composition nyonso wera sala malgré pesa ba mission ezaki toko makasi. OK. Lilo basuka ko soto na Klebo ana koma koto na Klebo ne makambo. Pas de la nation vient nga. Félicitations à Klebo pour talaka ka o eza sita gaya batu ba mona ngo mbala moko. Ta ba zo mona mbala moko ba bike te o nde des fois ti. Ya mon même na Angola soto moni vraiment ba Freddy Forme mavungu Freddy Forme na pesa ba mbote et puis ba Konista mavinga en tout cas Gelo Manganza. Balobi ba Maraville Azulia ba Naomi Midon do bana to Angola tozoya kala mingi tangola tozana ba contrat tel mebele 7 jours de la semaine so bima en tout cas plaisir makasi et puis même ba mboa nanga na chela bango CD so na chango kaka uka ba mboa c'est que bazo sepela da CD tina ba mboa ba sepela 7 jours de la semaine lilo basuka en tout cas merci sinsaka pa chinengo ya kotalanga na bike PDG Chabani Record oyo ya mobile ya pembe mobile ya ngungi ya soit rare depuis 2001 baswa kai PDG Chabani Record merci ozana kara muke ya sexy donc rien à voir na pesima ba mbote po talara émission yo na chaîne lycée Kofo en tout cas na pesima ba mbote Mama Carola Guito respect Mama Carola Guito balobi batika oh assuré déjà qui en assira qui spirituellement et pas ba pasteur siko fola ko luka siko na ndenga musune pas Mama Carola Guito po balobi ye assurance vraiment assuré ko kizita pas ça ya ko sakanate et puis na saluer vraiment bienvenue Liotanjoli balobi son excellence bienvenue Liotanjoli Grévi Fouti la matita liyebo singa mfumbo zolo mboa nzole kauka zolo ya makasa sombi ko ba pavia na Belgique au sakanate zolo ezo kauka yango ye zolo kauka te ya za Grévi Fouti la matita liyebo singa mfumbo zolo mboa incroyable et puis chic bazola comportement azali des fois te donc yazo qui peut na ba bateau na ya somba na Singapour ba bateau de pêche chic bazola osanga des fois ta pesa engagé pesa nga makambo zela siko mona Junior Maweta pakola pour comprendre donc en tout cas merci à toi na sepeli na ebike wera son roi de la forêt nazo saluer plus basanya wera mardi mercredi jeudi répétition à la samba chaque jour banzungu wera première sous-vêtement wera lata na vie tanga longue na Pampex nazomona ngo ezalaki ya pembe okobwaka na tia masuba milike bimidi ya red de semaine na saluer yango na saluer ba draya wera le seul leader alalaka tanga soite te batanga se bazali pena fleuve Congo mena mbetu do faut ko doit drago changer et puis na saluer sous toilette à wera babi no wera toilette soit ndengwana ko lia na kati et puis na saluer sous porte à wera papeyenga exosengia managladingia ma ba diplôme na bango na saluer ma papa ya mampata na saluer yango mama pasteur na Bible frère Patrice oh Seigneur na saluer cuisine mampata na saluer mampata talandenga saleli tai mikoloyo somo mampata comme na beauté bana 2 ans na saluer kola ba mampata batanga na anglais compréhension na anglais exercice na anglais I thank you you welcome
na saluer vraiment ma femme légitime Aline Dia Dia l'américaine. Moi ça Fossette, ba te belé ba mi tubi ba épingle. Ba mi tubi ba tonga keba na pota litama oh Seigneur. Bola ndanga ite sankara pour la zo moi ça kitoko mulai mbinga Seigneur. Na saluer vraiment Nino ma foi mbatong zona saluer Jeep na ngai. Na saluer ba pina Jeep. Jeep avant matango moi si faut sur la 8 fois 42 et demi. Et puis na kati nengo za soko mati yango mwana mobali sala lettre de motivation salina CV le roi demande d'emploi. Soko za na ba problème na ba période ya bien. Tokena. Soza nini? Ba problème na ba période ya bien te komata na tipo yote. Oye bande ni ke ba problème bien te. Et lo ba po jipa ngelo ba ko. Azana mikolo mabe. Donc voilà matezate. En tout cas talaka bwana katsandaku bambwana nga bana sima 3 mbwa na saluer bango bambwa bazolia koleka batu en tout cas esalamate donc deux fois te donc plaisir moni biso ba les domestiques riches Sankara de Kunta kenda kena ba poto atongo poto 2017 terre pour te belé bela ke poto 2017 donc maka masana musaka na pesi vraiment bon séjour. Ba bon séjour. Te akimita koya. OK. Na pesa vraiment musaka blancha musaka ba mbote bon séjour pour masana ido wala bina famille. Ake poto 2017. Les retardataires ont toujours tort. Klebo wande makambu tozaka wana tosaka mamone ezalaka Ursula Kaeli Kapash babi ye noti kele Megan po no matalisu kala mingite to panza sangote po basi bazorate bazara mo songi so pe bazara batantima inane ya bébé Doxade au karaté awa to feton inane na coulisses bébé Doxade ba ono so balinganga ba ono so balandanga tozaka wana tosala na Sankara de Kunta wewa biso toza porte za munene porte za ufungwama porte za pena ofungwama boromona mo boromona borosepela sinta rapashi ne makambu boucle.